Kolomboka, Lakisa, Maïle, Yama Kolomboka, vous allez bon, on dirait qu'il y a Sentinel TV, na Breaking News, Basamwa Kongo, na Banda Kumabino, et allez bon, Masolo, ya Proverbe 30 depuis Mongalema, et Sika, na Rope Sabino, Basamwa ya Congo, en long et en large. Eza Koinda, Basamwa Kongo, ezali spécialité na biso. Proverbe 30, le pasteur de la diaspora, mais un vrai pasteur, azali pe oyo abundela bamboka, lokola Baneli, lokola David, lokola Samson, bazalaki basali na Nzambe, babundelaki mboka na bango, parce que mboka ezali héritage oyo Nzambe apesi biso, soki tobundeli yango te ekozala mawa mingi. Kolomboka, lamuka, kolomboka, bundela mboka na yo, eza message ya lakwa nzila moko ya bayembi monene ya Congo. Alors, bozali bongo branché na Sentinel TV, esika bakitoyelaka bino réveil patriotique, esika bakitoyelaka bino parole à révélation, esika bakitoyelaka bino poitalasi mpe bainformation ya Congo. Soki tolobi o azangi respect, o afingaka mikolo, o apanzaka mboka, mais je crois toloba awa mpe ezokamwisanga te bato bazalaka na poto bayebi kosala différence te oyo ezali entre analyse na information. Kosala analyse eza kofinga te, kosala analyse ezali kozwa makambo oyo ozosalama na mboka, kobanda kokata yango mike mike, kotala likambo ezomema nini, likambo ezomema nini, likambo ezomema nini. Alors na ngonga oyo avant naloba, avant nalakisa bino mpe napesa bino bapreuve masolo nyonso, lokola Proverbe 30 akolaboraka na bakombata mosusu, andimaka makambo bakombata mosusu, tozolanda makambo ya maître auti kosala na maître Will auti kosala na États-Unis na Bise Joel. Alors Bise Joel tolanda nano bango avant nakotisa bino na bakati ya masolo nyonso. Tolanda basango ya Congo avant nakota na révélation. La collaboration avec Jimmy Adjama na Canal Africa 5 sur 5 médias, Maman Lumière, Maman Mongaza na Radio Sans Effet, Dieu l'image des cordons ombilical, Pena et Papa Nzarabasanga na biso. Donc recommandé bino, Oulanda Kamindi, Kelvin Maïzo na Maïzo date comme Epai Wabi, Boko Jape, Modibé Abasango, Oyo Topesa Kabino Awa. Lelo toye Epai na bino, Oye Bitina, tozali na semaine Oyo Toye ko assister depuis mercredi le 8 juin. Jeudi le 9 juin, la Belgique n'a pas de Epai Wabi, conclave Salama, conclave Monene Oyo. Il s'avérait que c'est là qui Mini et l'autre conférence, il y a UDPS, Mituna et Tundi, Mituna et Kiebe. Il y a un autre lié à Nandi Korabiso, Jacques Nyamo, Azali Pembe Nangai, Tudari na général-major Bamola Boujitou, na Moka Nikilia Poto, et Tudari na métier. Na New York City aux États-Unis. Pour le message composé par condoléances, la mission le plus attestée, le plus évident, le peuple congolais, pas une seule besoin. Simplement parce que la Moka la mission est le seul, parmi les seuls pays, dans le monde où la capitale, Kakana Kinshasa, dans le week-end, Moko va au moins 700 personnes. Le week-end, Moko. Pour nous autres compter, la ville Nyos. Il y a moins de 10 millions de morts. Mingi na émission na biso oyo ya vrai patriotique soki tosangani tosololaka mingi makambo ya mboka tozali korekomande bino de temps en temps boyaka mpe na masolo na bino tosololaka bandeko tosangani awa otolobela nano likambo ya conclave oyo iti kosala bato oyo bayokanaki to makambo ya UDPS mpo basaliseli oyo ntina mpenza basaliseli yango nini pourkoi ifale elongo na
Kinshasa, na milliers de kilomètres ça Makaka na Belgique. Pourquoi il fallait passer à la sélection? Il y a pas parti politique pour pas pays sabbatiki basoso. Pourquoi la classe combattante pour la diaspora combattante pour les alliés nakati, la diaspora et pays samité. Là je vais dire que pas ça. Par groupe, mais pour les alliés, par plateforme les alliés nakati diaspora et par combattant. Pourquoi sélection et salami au Monaco? C'est vrai les alliés donc l'UDPS quand on parle de l'UDPS, pas de concentralisme, les alliés balouba, mais au Monaco, pour l'année et pourquoi Nakati a pas parti politique? Batindaki invitation kaka malamongo la dynamique batindi yango na chaque parti politique, mais dans chaque parti politique batindeli individu, batindeli te batindeli parti politique et désigné mutakoya, mais batindeli individu moko na kati ya parti politique. Et koloba que bakei pas ina matin fayo babengisi pe 2-3 personnes oyo bazali na kati ya politique. Mais tout ça ezali tellement aidé. Conclave tina na yango tozali na message oyo akokota na modibla explike biso nanu conclave esalamaka ndenge nini esalamaka mpona nini mpe kopesa biso mwa exemple UDPS ezali parti politique na parti politique oyo ezali toyebi ke parti politique ebundelaka pouvoir bazalaka mingi ya bato bazali na pouvoir te bazalaka ba adversaire c'est-à-dire que soki moninga akosala malamu te ye okotya ye mwa bakuki point de manière que oluka moyen ye okoma place wana mpo olakisa kokoki kosala nini. Nous comprenons cela. Le gouvernement oyo ezali na place papa Tshisekedi abenga bango baoccupant alasa slogan na kozongisa ye na rwanda bakokangela ngai ye olingo te boya na ye tozongisa ye na rwanda wana nyonso ezali baparenthèse mais conclave oyo esalami ifallait baya kopona mokonzi to baya kopona basage parce que la conclusion na moto basilisi bafoni nde basage tomitona na motuna na kati ya conclave wana bato oyo baye kaka bato biso tobungisaka likolo ya peuple congolais bacriminel d'hier alors que papa Tshisekedi aza juriste azali moto oyo abongelaka état de droit ndenge nini bacriminel bandana na francis kalombo oyo bazwa bamachine ya kabula na basportif oyo bazali bamambre ya PPRD bakata bandeko na biso mikemike place komuna ekutama azali na ye koya paisiblement na likambo etali bakongole oyo baza kobundela état de droit bandeko exemple ezali ya kopesa ebele lokola bandeko bazali na telefone tomeka nanu kozwa bandeko na telefone mon général bamwela bujitu losako epai na yo losako mingi ndeko tino ya kopesa biso maloba losako na barepanso baza kolanda biso na kolonga oyo biso na mikili ya poto tokomi presque abengaki papa Tshisekedi pendant 30 minutes na telefone esalaki l'affaire ya mandat ekobi kaname bato mingi base démarke na PPRD mpona koanéantir eloko oyo to kocontrôle eloko babengi opposition réalité elingi kolobaki na analyse na biso l'opposition au Congo ezali contre candidat te ezali contre peuple congolais opposition na Congo ezali contre peuple congolais analyse na yo to lecture na yo par rapport à makambo ezali merci na bandeko baso kolanda ele patriotique na ngonga oyo merci na bandeko oyo toza na bango na plateau na nzela ya ligne mon général colonel langola kojito na ndeko sesuel eloko wana koloba naza na mingi vraimen ya kobakisa te puiske basi balobi oyo vraimen ya motuya topesa explication plus explicite ya biloko oyo conclave conférence mais biloko wana oya na attention na biso bapeuple congolais komona na ndenge balobi awa babengani entre bango mais biloko wana oya na attention na biso eza nini eza boye mpona kongo ezala kongo mpona tozala un peuple donc tozali quand même na motu apesaki biso
soki toyi na kati na makomi na nkolo na Matthieu 6 33 eza kolakisa biso toluka nanu kolanda nzambe komsa oyo nyonso mpe toza nango na posa ekolanda biso donc eloko nayebi kointerpele bandeko na biso la situation moko na biso eza nango lelo komsa biloko ya libération soulèvement populaire ekolanda biso vrai soulèvement populaire ekosalama na kati ya leadership ya bamiyibi ya lobi te ekosalama epai ya bato baza juste puisque oyo toza kolenga kodelivre ezali mabele oyo nzambe apesi biso ekoto ya kodelivre mabele wana ya komoifala na mopeto na mosantu na kati na ye toza kokenda baeglise ole tokende koluka nzambe toza kokende koluka babala toza kokende koluka bavoyage mpona nini bafanfarone baza liboso baza koteya nayebi te eloko nini soki eloko nini ezozala mpona nzambe afungula matoi ya bakongole bayeba eloko nini oyo eza important pour le moment alors que tomoni na maloba na yo olobi ke batiaki nzambe liboso te tomoni fernando azalaki wana makati ayaki mpo ameka kobatize soki baponi moto oyo bakandaki bapona po batia liboso to oyo babengi yango conclave donc bazalaki na moto balingaki bapona bamatisa ye baremplace papa tisekedi mpo aza maladi to balingaki basala ndenge mosali ya nzambe entre guillemets mpo ngai na kontinent na congo basali ya nzambe bazalaka te parce que situation tozali na yango kokomona makenga mosali ya nzambe kunda batwale mosali ya nzambe rubirwa mosali ya nzambe bientôt kamere mosali ya nzambe mpe kolikanambe mosali ya nzambe mais ekutu deja tomona bai na bible ndeti tozanga na kati ya makambo ya conclave donc il n'y a pas eu un serviteur de Dieu et puis serviteur en nzambe akozala na place bamiyibi wana baza te merci mingi ndeko bamwela tozongi epai na yo cher compatriote mesdames et messieurs vous êtes toujours en dehors de l'éveil patriotique awa tozali kaka kosala baanalyse mpe tozali kotya bafe parce que tozala kaka baanalyse likolo te likambo oyo ezali likambo eza koconcerne peuple congolais tokufi ebele bato oyo nyonso basangani lelo oyo na nsima ya ete tisekedi na mboka ya belgique okotalaki majoritairement na kati ya sala wana ndenge balaki ezali baopportuniste ezali bakolabo ezali bainfiltre oyo bazali na nsima ozalaki oyo bazali koluka place ndeni mai ekotiola mpo deja bango babongama okomona bato mingi oyo bamibengaki bakombata baresistant hier oyo lelo bazali na baagenda na bango bakomi kokana tokende ata na transition même avec hippolyte kanambe tose retrouve tozwa baporte okomonaki bato nyonso bakomi na langage ya zakari baabase nakei koluka nanu mpona fami na ngai tozwi mpe bako de fil ebele maître jino olobaka te ozosala mosala makasi tika koperdre temps pour rien masolo yango oyo bato yango era kokota yango nakota mpona kende kokabola mbuma makila ya bandeko na nga ya bakongolais okoya komonaki mpe perde ekotaki na kati ya sale wana majoritairement okomona que en dehors ya bato ya UDPS na batisekidiste y avait que pétrole bato bayibi moto oyo bazali kofuta na salaire ya 10 000 to 8 000 na gouvernement aza kotonga immeuble ya 3-4 étage na kati mpe moko te ndeko bamola tozongi epai na yo okutana na mwa mobindo na mwa miniti misato awa omekana na koexplike biso analyse nini oyo osali na bato oyo babengisi bato balobi tokei na conclave tokei kopona moto na kati ya opposition combattante extérieure na intérieur oyo akoya kokamba biso na makambo tozali kotala ndenge nini koleka na suka ya mboka oyo parce que elembisi président Tshisekedi apretaka serment hippolyte kanambe mpe apretaka serment banda na bango mibale ezali kosila bayokani bango mibale bakende kosolola mpe na kosolola wana bazali kobusanaki bazali toujours na pouvoir to hippolyte kanambe azala manuke azali na arme azali na misolo akotaka na nzela élection te akobima mpe na nzela élection te sokola masolo moto na moto aye na calendrier na ye to feuille de route na ye oyo bazali koluka arbitre arbitre yango nani communauté internationale oublions que communauté internationale est répété yango plusieurs fois communauté internationale kaka epimelaki bemba élection na 2006 kaka yango moto ebimeli papa tisekedi élection na 2011 kaka communauté internationale oyo yaki ntango mona lobi cette fois-ci j'ai eu le garantie de la communauté internationale bah, il dit que nous avons constaté
il a été, mais par contre, il faut le consommer pour ça la communauté. Qui besoin de l'évaluer, qui sont les combattants, les résidents, les patriotes d'ailleurs, comme c'est aux actes des patriotes. Le combat est là. Même si il va bénir ça qui va mettre, moi je ne pas vous dire, il va bénir ça qui 11 candidats aux élections il y a 2011, il y a 2016, pour Nazali, la 4e diaspora de l'électorat qui 16. Mais tout dans avec 11 pour Nazali, attends, il y a autant de la commune à la montée. Kaka va pour lui, bateau pour lui. Il a mon couille. Alors, le pays là. Merci ndeko Tino ya kozongisa lisusu maloba epai mangali. Bakanisa soki totali na bokebi maleki mokolo na misato awa na engomba banoko epai wapi tokomona ndenge yolobaka ata présence ya biso lokola bayebaka bato ngolo balingi debate lokola balobaka bato baza na bwanya to bongo bakundaka mpe na makanisi bato bakundaka bakomisa babiboto ezali bato oyo ya baesprit faible oyo bakokaka badebate nakanisa kote organisation ya conclave wana mwa dezo esalemaki na sanse ete soki bazoki yango na terme lokola conclave mwa mobulu ezalaki mpo barespecte définition ya mwa wana te comme il fallait babengisa bato bazala mo ebele baclamer to bato oyo lokola na mesana koloba tolingaka créateur te oyo ezali nkondo mobutu oyo ya epr mais tolingaka création c'est-à-dire création ya mobutu eza nini mouvement populaire ya révolution mpe baaki ya mpr aki ya mpr mapa oyebi yango ntango okotanga to tokotanga bauniversité tokomaki baanimateur donc esengelaki baanimateur to baclamer ya idps oyo bakoganga bazala mpe mo ebele mpo batya makelele oyo bazali kotya oyo bayaki mpenza kosola masolo mpenza ya mboka na moto oyo soki nalingi nabanda koshite oyo olobi mpona nini babengisi ngwanda te parce que ezali likambo ya haine ekomilakisa mpenza omoni na kokamata baterme mpe bandeko mosusu bakamataka menga na ye nango na bibebo na ngai oyo bakonsideraka lelo na bagene nyonso soki totali environnement politique ya lelo tokoki koloba idps ekoma lokola parti ya majorité présidentielle ya 25e heure vi bamakambo oyo eza koleka lelo na mboka na biso mpo toza bave te tozomona omoni lelo na mboka oyo ya biso to na environnement awa na diaspora celui oyo tokoki kobenga leader incontesté ya résistance bato bakoki mpe koboya bato mpe bakoki kondima na kotalaka mosala aza kosala tokokaki kotanga ndeko lotangi nkombo ndeko honore ngwanda nzambo akotumba ye tokoki kobenga ye lokola chef de file ya résistance tshisekedi eyebani wana babengaki chef incontesté ya opposition ya mboka na biso nakanisa na ndenge ndeko miango akoloba po totala malamu mpona koaplike article 64 nakanisa moto natangaki ya yango aza vraiment très très important ya komikokotisa te na baprocessus to procédure oyo tokolinga tosala mais eza likambo ya haine nde moto ekoboma mpenza biso na nini wana parce que moto natangi lokola ngwanda ye akonsideraka bokonzi evandi na mboka lokola occupation mais ezali contrairement na bato oyo babengaki conclave mpo bango bazwaka alias kabila lokola baza kondongana to na opposition nazongi na terme kaka ya ndeko miango mais lelo soki otali papa na mayema aza koleka tokoloba baopposant wana baza ya systeme oyo eza na mboka te me bazali baopposant ya peuple parce que baza korépondre na baaspiration to bavouloir ya peuple te na kokita mwa moke lisusu mpona loba no ndeko na ngai
discours oyo elobami te na monoko ya titi oyo bino mo bolandi azali vrai collabo oyo azali bongo parti ya PPRD ezokontinue oyo azwi mbongo ebele asali alliance na barwandais mpe azali moko ya ba M23 d'ailleurs likolo bino nyonso bolandi twitter ya Jeannette Kabila alobi ete Tshisekedi azali bongo na bango mpe akosala nyonso tu alongisa bango mpe azali mutu na bango. Alors awa nalingi tosala différence entre kofinga na critique politique. Awa tozosala critique politique. Bon, nga nde nasalaka ba analyse na nga na soki para vraiment te na ba fanatique, na ba régionaliste, na ba tribaliste, jugement na bino ezotala nga vraiment te donc ya ba date, mais nga nazosala ba analyse na ngai. Alors, Tshisekedi azwi mbongo ebele ya Jeannette mpe bayokani ke le 20 décembre soki Tshisekedi et soki Kabila alongwe mpo Tshisekedi asala transition, Kabila okoma sénateur à vie mpe na transition oyo bakosala Tshisekedi azwi mbongo ebele mpo amema Moïse Katumbi akoma président ya Congo. Alors Moïse Katumbi lera akoma président ya Congo, qu'est-ce qui va se passer? Moïse Katumbi nde akoya ko valoriser to ko déclarer éclatement ya Congo, c'est-à-dire yende azoa ko balkaniser Congo. Bolanda émission bien, bolanda breaking news lelo, bo opesanga raison mokoli koya total kaka makambo parce que na lobelaka bino que na 2011 ke ni Tshisekedi ni Ngwanda moko aza libérateur te nayoki ndeko awa États-Unis auti koloba ke Ngwanda azali bongo opposition nani chef de file opposition to ya résistance lokuta parce que soki Ngwanda azalaki chef de file ya opposition Ngwanda nde moto alingaki kosauve biso mais bino moko bomonaki Ngwanda ça fait 10 ans ayaka kopesa biso bainformation oyo Kagame apesaka ye na Museveni mpo bafaible bamonaki ye aza informé. Or en réalité ye mpe azotravaille na bango azozwa mbongo ebele koaffaiblir résistance kopesa bainformation na ngongo oyo toza na posa bainformation te toyebi makambo nyonso ezoleka na Congo toza na posa nde ndenge nini tokostope na Kabila na barwandais na Tshisekedi mpo babalkanize mboka. Or Ngwanda akoma kosala grand père raconte aza kopesa biso bainformation oyo ye azali parti nango oyebisa biso te aza magicien mpona nini ayebaka ke réunion esalamaki na Gisenyi ye alobi na Gisenyi soki na wapi ye alobi ezalaki na Rwanda bapesaka information babi yo kende koloba mpo bato mosusu bakroire ke yo ozodénonce et pourtant azosala bongo mpona koaffaiblir parce que asali 10 ans il ne fait qu'annoncer azwaka démarche moko te ya kocontrecarrer to ya kobenga na baopposant c'est-à-dire azotravailler na occupation azotravailler na bango. Alors Moïse Katumbi oyo bakolabo bozolinga akoma président ayokisi bakatange soni na bakongolais neso soni na TV5 ayebi kosexprimer te azongela ata kotumba kabri na ye na lushi ou bien équipe na ya Mazembe mais lelo oyo azolinga akoma président. Comment mutu atikali tiko tokende na Kabila comment mutu atikali na 6 mois ya fin ya mandat azokabola mabele na bapays agresseur. Or na constitution ya mboka asignaki ke akoprotéger intégrité ya territoire na bacitoyen congolais mais mutu oyo ayaki na baarmement ayaki na guerre parce que aza congolais te c'est un rwandais banda akota ça fait 15 ans abomi plus de 20 millions de congolais d'ailleurs mikolo oyo babembe ezotiola na mai ya njili mpe na mai ya fleuve Congo bato nyonso bayebi communauté internationale mpe bayebi baaméricain bayebi yango e mutu ya ndenge wana na suka manda na ye azokabola mboka azozwa este ya Congo Kivu apesango na Rwanda et pourtant Mobutu alobaka ke mboka na biso ekokabola te etikala moko mpe ini à part wana tozomona ezali na bato lokola bapasteur oyo bazali bacorrompi lokola bakutino bamo général Soni bakankenza bato wana nyonso tu bamama olangi bawalesa bato wana tu basangani na nsima Kabila bazolia mbongo mpe kokosa peuple oyo Mugalu azopesa bango na niveau ya poto le plus dangereux moko ba le plus dangereux pasteur ezali Joël Konde oyo alekaka na internet
azali un passé collabo azwi mbongo ebele ya Moïse Katumbi na nzela ape perde po akumisa Katumbi pe basala ba propagande ye akoma président. Donc corruption lokoso basi pe ambiance ezali na makila ya ba congolais yango bomoni opposition au lieu et travailler pour na intérêt à ba congolais mais opposition et comment vous travailler pour na contre ba congolais et contre et pour na pour installer occupation rwandaise pour kamwate Bochabe pour aza incivique histoire et kojijaka un jour yena bana na petit na 4e génération akei koloba ke ba congolais bandima que ndambo mabele wana ezalaki ya ba rwandais tozongiseli yango ba rwandais donc wana ezali vraiment oyo babengaka yango sacrilège tomoni ke opposition na Congo ezali contre ba congolais mpe ezotravaille mpona libération te mais mpona établissement ya occupation na mboka. Alors na kotuna na ya Chichi na Ngwanda mpe opposition nani traître nani collabo na tunaka yango na bi entre ya Chichi opposition na Ngwanda nani traître nani collabo ezala ya Chichi Tshisekedi na IDPS ezala opposition bango nyonso tout sauf Gabriel Mokia na quelques-uns pe Ngwanda bango nyonso bazali ba collabo ba traître bazo travailler pour na occupation rwandaise. Alors eloko nini tokoki kosala ezali biso ba combattant lokola toyebi makambo lokola boza éveillé boyebi déjà position ya makambo ndenge ezokende boyebi déjà ke Tshisekedi azali bongo moko ya opposition te mais moko ya ba collabo pe moko ya bato bazovandisa dictature na mboka azwaka mboka esengeli tosangana siko tobare Kabila na groupe ya ba congolais oyo bazali bongo ba collabo tobare bango nzela parce que Congo eza ya biso Congo ndenge elakwa nzela lobi ezali Congo ya biso totelema tobundela mboka nakozwa mama moko awa ayebaka mpe makambo ebele nayebi te soki aza na ligne nameka soki obenga ye parce que ye apesaka biso mwa ba explication ebele e azalaka mingi na ba information alors ekozala malamu tomeka na kokotisa ye avant tosilisa ligne na biso oyo ndenge nalobi ete ezali ba mama Elisabeth nayebi te soki aza na mosala to azali libanda po apesa biso ba information mosusu aza nango après tokóma na suka tozozwa mama Elisabeth c'est-à-dire eza ba analyse ya koyebisa bino ke IDPS opposition apariko na Ngwanda bazotravaille te mpona libération Congo. Oh, sorry mama azali na ligne te na banzi ya kozongela biso mpe soki azongi na kozanga kokotisa te alors nauti koyebisa bino ke analyse politique ezali kofinga te ezali fanatisme te mais Tshisekedi azali collabo banda ntango ya Mobutu ti sikoyo Tshisekedi azali agent ba rwandais je crois Vital Kamerhe asaloba yango Janet auti koloba yango misala na ye nalobaki yango meme na bonzambe meme na bondoki bokoyebaki oyo azali paster ya solo to ya lokuta bokoyebaki oyo azali mosali na nzambe ya solo to ya lokuta mpe bokoyebaki oyo azali ndoki to moto na nzambe na misala ya Tshisekedi na conclave oyo etalisi ke conclave wana bakendeki ezalaki financé par babelge na Katumbi parce que balingi Moïse Katumbi akoma le prochain président Congo mais babosani ke Moïse Katumbi azali congolais te atanga te et azali na mwasi ya rwandaise ya Uganda ya Tutsi po azali niese sorry niese ya Kagame oyo mpe akengelaka biloko nyonso ya Kagame donc ndenge ezotambola boye balingi Tshisekedi akoma na transition Kabila alongwa mais moto akoya kuna ekozala bongo Moïse Katumbi oyo akoya officialiser balkanisation ya Congo tala likambo yango bakomi na presse mbango kosala yango mpo bakomi na suka. Alors yo mwana Congo lokolo oyebi likambo oyo yo mwana Congo lokolo oyebi secret oyo otikali na eloko moko tosangana autour ya kombo ya Congo mpe ya nzambe oyo akela likolo na nse oye nde nzambe aza le vrai président ya Congo aza le roi ya Congo nde na moloto alobaki po totelemela likambo oyo mais sinon Tshisekedi aza na biso te
Tshisekedi Ngwanda opposition bazo travailler contre population yango moni Kabila na butu azoboma omoni maître Gilles Willa Ucho baki na Congo chaque semaine bakundaka au moins 700 personnes, c'est-à-dire bazo ko balkaniser kaka mboka te mais bazo sala pe oyo babenga génocide ya peuple congolais yango tobi congolais telema parce que mboka etakoki ezalaki bongo breaking news en direct quand même baliam avec le proverbe de 30 ans. Breaking news. Breaking news. Breaking news.